Lukuta Félix Azana Kabila. Boliko ndimangote. Boliko ndimangote bandeko na ngai. Tala Félix aye bazo continuer ko boma biso. Ba Congolais to sala nini? Eza mboka na biso. Bona ni buso babo ye monde entier. Ezo tala nde bazo kata bato ba machette. Bandeko na nga. Bino na video kaka ko lakisa bilamba. Boko ko telema te biso to telema to roba loba. Ba ibaki ba Congolais ba tomboki. Mais bino bozo yaga ko lakisa bilamba. Ba nyama. Bembesil ba Congolais. Bozo ba soba. Bozo ba soba iza. Bandeko vraiment koyoka ndeko oyo ezaka même pasi mingi pona oyo ezoleka na mboka na biso. Monde entier mboka moko elingi biso ezate. Monde entier mboka moko eza pour biso ezate. Baza kotala biloko ya koyiba baza préférer tokufa. Alo bandeko na ngai nalobaki tozalaki na besoin président congolais oyo ko travailler pour na mboka. Mais tozalaki na besoin président te oyo koya pona asala alliance na bato bazoboma. Na base bauti kolanda video 0514. Oui. Ndenge na parler kuna pona Lumbala. Mais bande kuna ngai chaque chose a son commencement, a aussi sa fin. Fin c'est là toujours. Lumbala adondo aki amuna iki yaza muluba bakosala yelo kumakote pombo keza ya bango. Mais lelo nazo yebisa bino Lumbala akokende na CPI parce que tozana ba avocat aza déjà kuna bakangiye tozana ba preuve nyonso ndenge bomaki toza pe na ba preuve ndenge tambwe mwamba boma ndenge beta avion masasi kweya bato bakufa tona ba preuve wana nyonso biso ba Congo tozaka ndenge mususu okasa tosala eloko te tozo koma prochain ekozala tambwe mwamba mais na yebisi bino ke Kabila pe suka nango ekosukila ye wana Chilombo pe suka na ye ekosukila ye ndenge wana parce que Chilombo aza ko protéger Kabila alors que mundele alingaka te muto protéger ka mutu na mabe to mona ki DSK awa wazaki muta parti socialiste mais tango azwaka problème ba société ba côté la kete mais non à s'arranger parce que biso za pona côté la ba te o bazo sala mabe alors tango yo message biso na zwa na est kuna tina bakatanga oyebi ke ba enseignant na bana ni plus de 4 mois ya ngoyo bazona bango bongo te bafutaka bango te na ba député ko toko kipe bango te même bafuti bango te 7 ans etali biso te parce que basala rien donc ba parlementaire donc ba sénateur na ba député même bafuti bango te ko etali biso te. Mais comment yo soki lobina na église ozoki lobina na église motema na yo ezana mawate Bible ezoloba biso eloko leki amour ezate oyo biso ba Kongo to bengaka nzola ezana yo te ozoka personne tozubi ozobina na église entre temps oza tricheur oza traître oza mendiant eza mawa l'air oyo il fallait nazana bandimi na ngai mais pasi ya mboka ezotinanga na loba pona mboka soki mboka yaki bien ngana wa kusani pona loba pona mboka na loba pourquoi parce que mboka ezango bien awa ba pasteur bazati ya mindele ba prêtre ya mindele abazati pourquoi loba na bango te ba fa na bango tozaka na abbé Pierre Am to loba soka moni batu bazola libanda ya télé ya lobby abi non c'est pas comme ça à lobby ndeko eza mawa donc monde entier ndenge petit wa utuko loba bazotala ka biso ndi bazoboma batu Congolais réaction ezate au contraire ba Congolais bazolanda Kabila oyo abomi batu na ndenge na ndenge bazokende kuna okota na FCC eza mawa ndeko eza penda mawa boza conscient ezati bazolobela bino boza conscient que Kabila bomi na ndenge osala te ba force commune na ndenge bozolanda ye sikoyo ba mandia musuko bazana FCC bazako kebisa déjà Chilombo bazako déclarer guerre na Chilombo baluba oza nommé baluba babité aza nommé ta gagnaki ametande ba osala ye bazo moni saiti na suka pona olakisa yeke o gagnaki te biso to tiayo o salate aux acheteurs de diplômes to tiayo en attendant c'est un président sans impérium Etienne Tshisekedi est un président sans impérium son fils
Chilombo, un président sans impérium. Donc, eza famille moko oyo bato bazana bono impérium te. Voilà. Allo bandeko, total ka mwa muke eloko moko ezoleka na Mbujimai. Voilà, total on a bani na Mbujimai. Soki na bosani te. Non, oyo eza na Uvira. Voilà. Oyo na Uvira. Victoire ya Uvira aho kuri none ikiraro cya Sange icyaru ningu byatwawe n'inzuzi ndetse n'ibarabara bita route nationale numero 5 rira hitwa Kala kubera ko ibi biraro byatwawe usanga bamwe mu baturage ndetse n'imizigo kugira ngo bivanwe muri Sange bijyanwe muri Uvira babyikorera ku mugongo naho abantu bo bakabikorera ku bipoyo. Iyo umuzigo ari munini ni 200 yari mutonya 1000 nawe muntu ni 1000. Huruma Strong ni umucuruzi w'amatelefone twahuriye nawe ku mugezi wa Sange avuye mu mujyi wa Bukavu barinze kumwikorera ku gipoyo kugira ngo yambuke umugezi wa Sange. Kwa kutoka Bukavu leo asubuhi nilipata shida nyingi sana. Kwa sasa nilipanda moto 7 kusema mimi nifike hapa Sange. Vilalo vimebomboka sana na hatupati msaada wowote kusema wakubwa wa nchi watusaidie. Yani sasa tunajidefendre sisi wachuruzi wenyewe kwa hali na mali. Abahinzi bo muri iki kibaya cya Rusizi bavuga yuko gusenyuka kw'ibi biraro byagize ingaruka kuri imwe mu myaka bari basanzwe bahinga kuko ntawo bayinyuza kugira ngo bayigeze ku masoko. Nyatuza Pitina n'umwe muri Runingo batuguriraga ibijumba nabi Bukavu nabi Buvira ariko bibuvira ntawo nabo nani Bukavu tabo ubu ngubu tukaba duhaye tugurisha kwishida kandi tukaba amahera atayo n'ibijumba biri hayo bitoborera tukabirekeraho kubera tasoko. Bandeko na ebite sona oloba nini mais Uvira na bafisi wana mesa na RD7 mais siko langi ni to bazolo bawana tala toka bona bandeko toka bona kaka parce que langi bazolo ba na kati ya mboka nanga ngana zo ka mutu ata mukena zo ka mutu na ebite so ba langi nini e batongo pe na zo mona bango o ka bandeko na biso ba congolais ou bien ba rwandais ou bien nani na zo comprendre te na zo kaka Uvira Vizi mais baza banani bandeko nanga Uvira Vizi mais baza banani nzambe nanga eza pasi toluka bandeko nanga ya bandibu na banani babeka ba banani bantandu ngaza koluka nazo trama ko mboka botala lelo bazo tinlanga bakomi nini boyo botanga ona mwasi muntandu mobali mundibu tabilo batinlinga na mwanga zoka samaka bamboka tala bilo batinne bandeko na ngai balobi nini kozala mukongo kobotama mukongo ezala kelengi amen bino zolekisa biloko baluba bazolanda kuna na bakongo bayebeke kuna bino oliaka bien bazolanda bino kuna voilà sona lobi ndenge wana oza tribaliste ani Totana no. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Donc président Zoya muluba moko azoya po ayamba ye pe ayambi ye nzambe na ngai ye bandeko tolekisaka lelo ata na kotala biloko oyo botala biloko oyo ezoleka na nini na Mbujimai voilà botala
Nabanzi volume ezate, hein. Nabanzi volume ezate pour na we. Zenata la suki na omona volume. Voilà. Voilà mon yibia Buluba Nakasai. Voilà. Bandeko, Nazako Tchela Bino Loromo Awa, Nalaxabino, les prisonniers politiques de la Bako du 4 janvier 1959, arrêtés par les Belges. De gauche à droite, Papa Nzezalando, au milieu Esaïe Kouyena, à l'extrême droite, Papa Vital Mwanda, Ouazaraki, président du secteur, Abnavana Kassavou, Namomboyo. Respect pour ces héros de l'indépendance. Zena Benom, ne peut pas la bien, Bango. Obazuna Misato, l'expérience Misato Oyo. Bateau Bamona qui est passé pour l'indépendance. Les lots, bateau Abniko Sepela, Bateau Moussous. Tala Bango, Misato, Baza, na moment où il y a la photo, Baza qui est prisonnier. Dès qu'on a fait, il y a le 4 janvier 59. Le 4 janvier, où tu connais. Mais histoire, il y a le 4 janvier. Baboma yango. Dès qu'on a le 4 janvier, il y a une révolution, il y a banani. Banani, il y a martyr, il y a le 4 janvier. Pourquoi il y a bangote? Yango nandeko, donc la histoire wana ebunga, pays contre la 4 malédiction, boko bongate. Le 4 janvier, il y a une révolution, il y a Congo, na ba Belge. Le 4 janvier, il y a une révolution, il y a Congolais. Il y a une révolution, il y a Congo, na ba Belge. Contre ba Belge. Soni wana, yangwana ba lubila ngote. Tous les gens qui ont été arrêtés ont été de Bakongo. Et tous de la Bako. Bakanga Bako sur 27. Ba révolutionnaire pour l'indépendance. 27 nyonso. Baza bato Bako et Bakongo. Tala histoire. Ce que on a zo bano boye, yo kutu dem so yebi ngote. Ce qui yo yebi ngote bongo bano bazo bota manelo. Mboka nyonso etongamaka etelemaka na histoire. Mboka nyonso etelemaka na histoire. Kasavu bakomi mukanda. Ke nakoleka na imika. Le 4 janvier pona loba. Il fallait akende pa Kwame Nkrumah. Na Ghana. Pa il réunion ezalaki ya ba révolutionnaire africain. Basaka eloko moko boye pona ba révolutionnaire africain. Na ba révolutionnaire africain wana mutu bazwa kaka Kasavubu. Po belza bana bangana kaka Kasavubu. Tant basali mouvement wana Lumumba alakité. Alakité. Siko yulukula Lumumba zalaki agent de Belge. Baboy Kasavubu azwa passeport ba bloqué na gouverneur ya ville. Ba minele ba bototi na mutu na biso. Agent, je dis bien agent de Belge. Toza na 59. Donc na 58 vers la fin. Bazu Lumumba batindi yekuna. Kwame Nkrumah na ba mususu ba neto bazo zela Kasavubu. Batala boye mutu ko ye ba yebiete. Nani o Lumumba. Oyo mutu Congo Brazzaville na ba neto ba yebaki babi mais yo ozo wela indépendance ya ba boîte de nuit. Que boîte de nuit na yo mundele boko bandenge moko. Kasavubu ozo wela indépendance. Alors tika makamuna yo wana contre makape ya indépendance.
Lumumba était humilié et pas Kwame Nkrumah na Ghana. Donc à comprendre parce que yé ba ma indépendance à comprendre tiba bana utiliser yé à combattre ba Congo à ça ba publicité ya Polar pour ba Congo amena masanga ayeba kite ke mundele na mutune ezaki nini. Lumumba ke ko assister na réunion moko na Accra pa Kwame Nkrumah ayebi yango mutuna makolote. Tangu Lumumba kei Kasavu akumi lettre. Allez, atteindre le 4 janvier biso tokoloba. Siko yo Lumumba tango akuna humilié azongi mbangu tango azongi akena imika bana lo makoma indépendance. Oyo ba kutu ngwanda ba bi histoire te ba bake Lumumba mutaloba ke mutali boso na banzi to place wana. Oh Kasavubu disana ba 45 qui bana ko réclamer les droits des premiers occupants. Qui dit les droits des premiers occupants dit demander l'indépendance. Faut na mutu po yo makambo wana. Alors Lumumba tango aye ayo Kasavubu. Habi me kuna pa ngana uti tala makabo habi me oui makabo ya ndengwana balongole musala na mindele po barosa na bara Congo balongole musala kaza wa zumbo wa pesi ya bizonga na Kisangani na Staleville kende ko lobake idée ya Kasavubu eza idée malamu akei siko le 4 janvier na tango koki le 3 planto ay kotika lettre que bandimi meeting ya Kasavubu te. Heureusement bazalaki nani na Mutankanza aka soldat pesa kangunza abi mais non population nyonso yebi que le 4 eza yo ozo ko beta bitingi comment siko to le 3 ba yiko répondre biso que eza te donc to ko netina ba mwanda siko abi non tika batu baya donc lokola nani Kasavubu azaki demi babe ba nani demi prêtre ayebani en son nom ne le paye ba ki loi. Alors, le 4 janvier, on a batu ba utaki, na ba zombo, na ba mbata, na ba lari, na ba Congo. Bango nyonso, tout wana koyeba ba Congo, ba yeti wana. Kasavubu aye, alobi na français ke tela bango balingite. Alo ba Congo bango balingite. Ba bes batini ba soda, bitume bandi. Batu bazaki ba blessé, ezaki ba Congo. Batu ba kangaki, ezaki ba Congo. Yambo yokaka le 4 janvier. Parce que est-ce que bino boyebi na ya gratification kotaka na Kinshasa? Parce que mukongo azo senga mabele. Oyebi ke biso to kamo kaso to mona bino lebo wela mabele. Mukongo azo senga mabele. Mundela sali bino piège. Abina mbongo na mabele boningi nini? Bakongo na mabele. Le reste ba biso lingi mbongo. Bomoni tina mbongo ya gratification kotaka na Kinshasa. Ba pesa ngo batu tout, mukongo be batikeli bo mo ba pimele mo yate, bazui ba pesa biso ba gratification. Alors le 4 janvier awa le 4 janvier nyonso moyen bolo ba histoire de réalité parce que boko ka soni et ça soni boye ba ki bo participer na indépendance té. Alors ya on na bino soki mutaza na livre ya 1958 oyo Lumumba komandi kamu ya indépendance tindela ngo na collection na media tina 58 na décembre Lumumba iba politique té aiba rien aiba peut-être indépendance aux années. Tu comprends? C'est pour cela que tant ba voter ka ya le président à Kamwe d'abord beti des amuke Musala salaka ya demi commis ba ka olection ba Congo awana Kinshasa de moi pe andi makaza la président zo monango tala bobi histoire te nani un Kasayen azra nani tant kazaka Kasayen ay musala te Tshisekedi soki Mobutu apese musala kako swani sa Mobutu Lumumba so apese musala kako swani sa Kasavubu ako raté deba ko raté yango no monike mundele azwaka Kasayen te akotse na administration na ye apese poste non mais batona bazolo balelo mundu bazolo balelo de 60 à 65 mundu bakolo baté tout ça de 50 dina ba 65 mundu bakolo baté yango na bake baluba bakozala même 1000 ngaza ngamoko mais bakolo balanga te pesa ngai histoire ti bo cha chilombo na kokate bocha nani tanka saka saye boche akona ite parce que bibi ba moté bozo mona même l'église bazo yema na chiluba même l'église hein bazo yema na chiluba bandeko eza mawa
ndeko mo mongala kumulenga mais pasta makamazolo boko tina biso na livre te parce que to vérifier on ba mikolo moko boye tout zolo ba wana ya solo mais pourquoi on a livre te mais ba tuno ba nemo ndate mais ayebi aleki histoire ko leka ngai parce que ba nemo ndate no ba mona le mumba boye ayebi histoire ko leka ngai mais ba tu ba yebi ba histoire ona bolingi bango te kako bo ba ko sala bango mabe. C'est triste hein. Tant on a zotala que boyoka bien sans mon Congo premier ministre sans mon Congo président de la République mboka ne côté le matin prévangona et koki parce que gestionnaire des Congo mundele ayebi gestionnaire ka moko mu Congo ngai so pesa 6 millions o pesa muluba 15 millions ngana 6 millions boya kuta na bongi 6 millions ebele pe mboka changer mais bango 15 millions recto verso ce qui recto commission qui moyibi kuna bato liati ba bloquer aux finances ba bloquer le repas mais on se travailler pour na plaisir kaka ya tapis rouge merci ngaza na secondaire oh na linga balu bate pena ko linga yote hein botala le logina yi Bandeko figure à Mouto Alex. Vous voyez bien côté? Ah, bateau, ce sont des assassins, des terroristes. Hein. Mouto yo aibikilité. Mouto yo aouti ce qui mbujima isu pa yo api mbana mo Afrique du Sud. Alongo na Afrique du Sud bana mo kwa Paris. Akumuna Paris awa alobi na usandege nini? Badiama isila pa na biso. Alobi aza pasteur. Abandiko loba as pasteur ba congolais atwe ebike bandeko eza la côté politique eza la côté makamanzambe eza pasi muto aboye a se déclarer pasteur balandiye tango amoni peut-être que révisé simbité ay ko ndimake azaka nganga na mujimai lelo bomoni azobina na masakate tane akuma be potela kitoko Peut-être comme ça, vous avez bogare. Bon, nous avons des combien? Botale les sous. Tchatumba. Botale. Eh! Bandeko, au monde qui villageois bimi, hein? Au monde qui villageois bimi, amoni masanga, l'église, baluba bazoye bina, nzembo ya chiluba, l'église, hein? Oyo ye mokwawa, amoni masanga, bazoye bina nzembo nini, ezubeta wana ya baluba. Bo bato aboza na bango, bato aboza na bango, muluba, te. Ngai na bana bino. Chaîne oya ngai eza baluba te. Donc boya te parce que la ligue binote. Voilà. Na lingi binote pourquoi? Parce que Jésus-Christ atamona na traité, atamona ba miyibité. Bon bozo mona vraiment que mokili eza ko kufa. Vous cautionnez le mal, vous autres Chilombo à travers na nani. Ba bendié lo ko ba bisala union sacrée. Chilombo yebité ba ba comprendre te ba ke wo ba sali union sacrée. Kabila zo se kabino. Tala siko ba retourner ngazo bima. Oh bozo assemblée ou tozu assemblée. Boyo ki ne bazo critiquer bino siko. Moindre mouvement pamba. Tala pa bozo sopana. Donc vous avez tout le monde réfléchir na binoté. Yo okino tala na ba bino le union so bande ko ngai. Ndoki ya motema malamu azalaka te. Ndoki wana batela ka famille te aliaka. Yana kama bino tano zumuna bozolanda mama kalanga bozolanda ba mais pesa penza mais peuple congolais pourquoi comprendre ngati. Peuple congolais okoloba na ndenge nini okote ya mate ya kitoko alanda te. Ya ko landa bote ba venturier o ba yibidu lobata mukete. C'est triste hein? Banda na bota mananu na mona mutu ateya fornication te na ndenge ya malamu fornication. Non na mona ite na kote ya mikolo zuya. Makambo isa na pasi za yango ba mboka. Ya pasi. Nzambe nanga mboka ekufa.
Mungu wangu. Bandeko, omboka ya ndenge nini mais c'est pas possible. Et puis so moni bato ba kwete ou bien accélération eza wana munoko boyoka ya bakongo te. Désordre nyonso place ezali soko yoki bato bazoloba bakongo baza wana te. Donc balangi moko tu misusu ngana yebi mote. C'est triste bandeko. Tala. Oyo ko boma bato eza mboka désordre. Muta okipe bango pesa te. Bazo bato moni libulu, babwaki bango histoire esili. Ah, eza pitié. Eza pitié bandeko. Vraiment eza pitié. Ah, nzambe na ngai. Tala bato ba mboka na biso. Botala bato ba mboka na biso. Momoni bon. Tala. Na kinga kati bazuki ngwela ba poste. Tala ba mususu. Nzambe na ngai besclave. Bozomona bango? Besclave. Balati ba cravate. Balati ba ndenge na ndenge. Nzoka ba besclave. Ah, nzambe na ngai. Muna baona nzelo lobi o batu. Tala. Ba traître. Nyonso nazola kisabino yo. Ba traître. Mawa. O babu mboka bango wana. Ba ki l'hôtel va pour bondela Kabila. Aïe 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 aïe. C'est triste hein. Nazoluka papa moko waza professeur. Azo sala ba déclaration. Azoloba ke même na université bato bazoko ma français te. Mais malheureusement vraiment faisala yeyo to ka ino bandeko. Ya solo le kinangai non seulement nazali kalaka mais nazali motei à université. Natangi saka awa na université à Kinshasa. Nazali na bakour na 3e graduat na 2e licence na Kisangani ndenge moko bakour na 3e graduat puis na 2e licence. Na beaucoup c'est ceux qui nazali na ba étudiant zomi na 2e licence peut-être moko nde ayebi kokoma français mwa moke ou ayebi koloba français mwa moke basusu wana nyonso bayebi kokoma te bayebi koloba te. Nakanisi soki gouvernement abandi koloba ntango nyonso ke enseignement na biso ezali malamu, donc gouvernement azali kokosa population pe gouvernement azali kokondamner jeunesse na biso pe avenir na ekolo na biso, parce que avenir ya ekolo ezalaka nde ba jeune bilenge et ekolo ezala na avenir ya malamu soki bilenge bazwi formation ya malamu. Formation ebandaka na école primaire. Il faut ba enseignant ya école primaire basepela bafutama na ndenge ya malamu, parce que bango nde babandi kotia na moto ya bana base oya enseignement. Pour te formation ezala malamu, il faut na ba école secondaire. Mais na école secondaire, il faut ba professeur batangisaka na école secondaire bango mpe bazwa formation malamu. Et bango bazwaka formation wapi na ba ISP, Institut supérieur pédagogique. Donc esengeli que baye batangisaka na école secondaire ba professeur bango mpe bazala na esengo bafutama na ndenge elongo bani mpe bango mpe bazwa formation oyo malamu ndenge na ndenge nde okoma na université. Or sikoyo enseignement primaire ba province mingi bafutamaka na retard, ta mosusu soki bafutami mbongo na bango ekokoma balongwe lokola bakino balobaka badegrene ndambo comptable ake kozwa kuna akati mpona transport na ye et ainsi de suite
bancarisation ngo pe komi nano malonga penza te surtout na intérieur. Mais même en Kinshasa, bancarisation, toute la journée, tam sous 2 jours, à Zuna Lombo, on a été. Donc, il y a tellement de problèmes, à telle enseigne que, là qui si mingi, tei mingi, basala ga isu musala na bangote, ndenge longo ba. Eza na primaire, eza na secondaire, eza na université. Tant na université, ndenge ba professeur mingi omona awa ake bandundu. Omoni awa ake mbandaka, omoni awa ake bakwanu Congo central. Pona nini? Parce que mbongo l'état ezo futaye, ezali moke azokuka koleisa mwasi na bana ete amilatisa pe asombaka ba livre mususu ma bibliothèque ba livre asika yakate ba revue scientifique yakate yemoka sombonaye. Donc il faut qu'il donc à gauche et à droite tangwana moyen que akoba mosala na ndenge ilongobani ezalité bana bazali mingi na université mais ba assistant bazali mingi te pona ko encadrer bana donc bana banso bazokoma na université bayibi français te. Alors lelo bana biso soko bazwi diplôme awa bakei na poto bazondima bango bakota na première année à université te parce que niveau ezali tellement nasi yo moni mboka nini oyo batu nyonso bazwaka kozwa 50% lelo ezali sous te omona kaka 60 70 80 60 elingi koloba bazali kokabola diplôme et bazali koboma ekolo na biso bazali kohypothéquer avenir na école na biso parce que bana na biso bakozala capable te ba concurrencer bana bazouta na mikili mususu ezali très grave makambo ezosalema lelo. Bandeko na banji boyoki prof nenga lobi donc eza mawa na pasi surtout tango pays yango eza géré